Bonsoir, 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 bandeko. L'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Bokoto, bokoto, l'air est grave. Bandeko nangai, bana Congo, bokoto. Dans lelo français, ta mokote kolobama. Dans lelo naibi français te. Bokoto, bokoto. Nazo luka isika o lumière ezali. Na telema. Discours esili. Discours esili bandeko. Discours esili angai. Nazolela bandeko discours esili. Batu nyonso oyo babeteli Chilombo maboko na kata sale bazali bandoki. Batu nyonso oyo babeteli Chilombo maboko na kata sale, ce sont des démons, ce sont des sorciers, et je pense que batu wana bazo mériter enfer tout de suite. Je vais prier le bon Dieu, le créateur. Je vais crier le bon Dieu. Je vais prier le bon Dieu. Mutu nyonso abeteli Chilombo maboko. Chilombo aujourd'hui défenseur de Banyamulenge. Donc ezali humiliation pour la Mboka Congo. Chilombo aujourd'hui défenseur de Banyamulenge. Donc ça se voit mission à Chilombo lelo yebani. Donc nazana kanda, nazana mawa pour na bana ya Congo, pour na Mboka o ya Congo. Chilombo qui se permet de défendre les Banyamulenge. Donc n'ayebite humiliation, mais mon Dieu, qu'avons-nous fait? Tosali nini? Tosala nini bana Congo? Pourquoi le Congo n'a pas la chance? Pourquoi nous, Congolais, nous sommes humiliés, humiliés, humiliés? Chilombo défenseur de Banyamulenge. Chilombo, Banyamulenge, bakomi bandeko na biso depuis quand? Chilombo, Chilombo, Banyamulenge, bakomi ba Congolais depuis quand? Bana Congo, bokoto, likambo oyo toki kolala na yango te, il faut toloba. Chilombo défenseur ya Banyamulenge. Chilombo s'explique pour les Banyamulenge. Chilombo a comme expliquer biso que Banyamulenge bazali ba Congolais. Yo mwana oya Congo. Oyo zalaki na kata salle, je ne parlerai pas na bato ba koti salle wana te. Naza koloba bino bato bo kotaki na salle. Bino bato bo beti maboko. Discours ya Chilombo boyoki to boyoki te. Discours ya Chilombo boyoki to boyoki te. Siko toyebi plan machiavélique ya Chilombo na batu na ye ba Rwandais. To comprendre objectif ya Chilombo na pouvoir. Donc bato nyonso ba finaka. O nyonso ba lobaka mabe pour na Chilombo. Maintenant je comprends que batu wana bazalaki mayele koleka biso. Nous on a voulu faire que mwana mboka koti to pema to solola. Mais là aujourd'hui Chilombo a confirmé son ingratitude. Chilombo a confirmé sa trahison. Il nous a trahis. Chilombo a trahi le combat du peuple congolais. Chilombo a trahi Rossi Mukendi. Chilombo a trahi tous les Congolais qui ont perdu leur vie à cause de la liberté. Tous ces gens se sont battus pour qu'aujourd'hui nous puissions retrouver la paix et la stabilité. Mais talamwana oyo ya Chilombo, je ne sais pas, c'est un enfant maudit ou n'est pas congolais. Il faut se poser maintenant des questions. Chilombo est-il vraiment congolais? Est-ce que Chilombo azali congolais? Comment se fait-il un congolais de sang? Okende koloba Banyamulenge bazali bandeko na biso to longola jalousie. Bon, excusez-moi, jalousie par rapport à qui? Ce qui doit la jalousie par rapport à Baluba, Batetela, Bangala, Bashwaili, Bakongo, là ça se comprend. Mais Chilombo, jalousie pour na balobi kaka makambo ya Banyamulenge. Les Banyamulenge, ça fait 2 décennies. Oh, bazako bouma peuple congolais. Les Banyamulenge, ce sont des Rwandais. Plus de 2 décennies, bazako bouma biso bana Congo. Les gens bana Congo va telemi pour se défendre. Toza na mando kité, toza na maloba o toza koloba. Yo Chilombo et la biso été et commis, je ne sais pas, comme il vient de le dire, hein. Totika koinana, mais tokoinana contre banani. Bana oya Congo ngonga eko kito fumula misu. Chilombo n'est pas là pour les intérêts du peuple congolais. Chilombo est là pour les intérêts de sa famille, son ventre et ses amis. Et Chilombo azali ko pousse biso na balkanisation. Donc les likambo ya balkanisation, il faut tous en au sérieux. Et tant que bana mboka, yango na zako benga bana ya Goma, Sud Kivu, Maniema, bana nyoso ya Este. Boyoki discours ya soi-disant président oya biso. Bana Goma kutu va voter, donc bino déjà bolongwa. Mais boyoki discours ya président, donc là on va se préparer que Banyamulenge bakozala na territoire moko na Est. Après bakosenga référendum. Après référendum bakozala annexé na Rwanda.
Donc, projet Yangoana. Et Chilombo est au courant. Tous nos politiciens, Martin Fayoulou, Chilombo, Mbemba, Soriano Katumbi, Bango Nyoso, Bazali ba complice. Bazali ba complice, il y a plan machiavélique. Il y a oligarchie touti. Empire, Bango va former na SC. Empire Ima touti. Tosi to yebi ba plan wana nyoso. Yango tozo ko senga na mwana ya Congo. Mwana oyo azali na makila ya Congo. Mwana oyo azali Bantu. Parce que Bitumba oyo azali nilotique contre ba Bantu. Il est maintenant tonto simba na maboko. To telema, to lo ba stop. Ça suffit, chega, basta. Donc à partir il y a lobby, il faut mécontentement na biso se faire sentir. Il faut batunyo soba la kisaite Chilombo. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Les Banyamulenge, ce sont des étrangers qui sont venus au pays pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Ils ont assez tué le peuple congolais. Et nous disons stop. Et Koki Bobomi Biso Mingi. Ça fait plus de 20 ans que Boma peuple congolais. Donc Bitumba oyo ezali Bitumba ya Babantu. Yango na bengi bana Congo Brazzaville, na bengi bana ya Angola, na bengi bana ya Zambie, na bengi bana Babantu nyoso. J'appelle, je fais un appel à tous les Bantous. Comme un seul homme, unissons-nous pour combattre les Tutsis. Ce sont des gens qui sont mal aimés, qui ont des plans machiavéliques contre notre race bantou. Ce sont des haineux, ils ne nous aiment pas. Donc les autres il faut comprendre que Chilombo joue le jeu de Tutsi pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Moi, Namboka Nyoso Oyo, cause un message Oyo, to partager yango. Les Banyamulenge, je le dis et je le répète, je l'assumerai même devant la justice, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Ce sont des ressortissants rwandais, ougandais. Et yo Chilombo, ozo na biso discours ya Banyamulenge, parce que ba Congolais, to boy discours wana. Moi Namboka Nyoso to telema, main dans la main. Congo ezali ya biso, ba Swahili na Este, Bangala, na Likolo, Batetela, Baluba, na Centre, Congo, na Est, biso nyoso to sangana, to bundisa batu oyo parce que ezali fléau ezoko kende, mboka ezoko panzana. Il est maintenant temps que chacun de nous prenne conscience. Mona mboka telema, discours oyo ezali discours moko elaki sete mutu se facilika. Là je suis énervé. Chilombo akoki mona biso bazobate. Chilombo akomona biso bazobate, tu n'es pas le président des Congolais parce que c'est un Rwandais qui t'a nommé. Et comme tu as été nommé par un Rwandais, il faut salir là, projet à Rwandais. Et lelo na un message à Banamboka Nyonso. Il est temps que chacun de nous prenne conscience. To fungola misu. Toko na sentiment ya ethnicité, toko na sentiment ya parti politique té. To soko comprendre que les membres ya IDPS azali président de la République, mais ba membre mususu ya IDPS baza ko souffrir. Ba membre mususu ya IDPS baza na ba prison. Ba membre mususu ya IDPS baza na ba kasho ba bunga. Yango naza ko senga yo mwana mboka, telema. Mwana IDPS ya solo, telema. Nous avons lutté plusieurs années, plus de 32 ans. Non pas pour toi comme on a Chilombo, non. Nous avons lutté pour finir avec le Rwandais, finir avec Kabila et sa bande. Nous sommes partis aux élections pour dire stop à Kabila, pour dire stop à la Kabylie, pour dire stop à M. Paul Kagame, l'Hitler d'Afrique, les génocidaires de tous les temps. Il y a un biso peuple congolais qui a voté. Mais malheureusement, moi, je suis biso. Combattant le rôle à biso, à bossa Nathalie Libumunaye, na famille naye. À bossa lié te bakongolais bazako kufa. Du jour au jour, to soko mona batu ya lusha, to soko mona batu activiste belé bazako kufa du jour au jour. Pour nini? Parce que derrière tout ça, il y a la Kabylie, derrière tout ça, il y a les Tutsis qui sont en train de manipuler notre frère. Donc la minute yo, makambu ya ki frère il faut si là. Il est maintenant temps que chacun de nous prenne conscience que Chilombo ne travaille pas pour les Congolais. Chilombo travaille pour les Tutsis afin de balkaniser la République démocratique du Congo. Donc c'est avec de larmes aux yeux que je vous parle aujourd'hui. Parce que je suis énervé. Je suis touché au plus profond de moi-même. Comment se fait-il Chilombo mona mboka soi-disant depuis quand? Est-ce qu'un nilotique a été déjà vu au Congo? Donc Congo est le peuple bantou. Chilombo angako tela biso ba nilotique na kata mboka. Oubliant bien que ba nilotique on a basimba ba machette. Le peuple bantou c'est un peuple qui se déplace, c'est un peuple qui vit dans la paix. Angako tela biso bato ba bunda ba guerre belé ba katana ba mbeli bato ba tela ba poison. Chilombo, je te dis non. Même si je serais seul pour te combattre, j'assume.
Nous allons te combattre, ou je vais te combattre jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Pour le Congo, je vais me mettre debout et je dirai non, Tshilombo non. Tshilombo non. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Et nous allons nous battre pour ça. Ceux qui besoin kanisa ete bokolongolata 1 cm à Congo pour pesa Banyamulenge. Là nous allons nous battre. S'il faut même descendre sur place, nous allons descendre pour combattre et lutter contre tous les Tutsis. Message Nazakotina Lelezali, message à soulèvement. Banamboka, Mona Congo, ils nous ont assez tués. Babomi biso mingi. Il est maintenant tantôt quand on a autodéfense. Il faut qu'on ait sa téléma. Mampinga na biso bo téléma. Ba policier bo téléma. Tshilombo n'est pas pour nous. Tshilombo est avec Kabila et avec Paul Kagame. Tshilombo est là pour les intérêts de sa famille et de ses amis. Donc il est maintenant temps que Bissonio Sotoye ba ete Tshilombo azali kolabo. Ye moka lobi na malobana ye ete Banyamulenge bazali ba Congolais. Je vous informe et je vous assure que na Congo Banyamulenge bazalate. Azaras Bougera na batu na bango mususu basala ba plan na bango depuis 90. Po ba koti sa peuple moko wana, po ba luke la bango mabele. Et maintenant je pense que na conscience ya mwana mboka nyoso, il faut totelema. Mabele zali ya biso ba koko ba bunda po na mabele na po biso to tika na mabele wana. Na hymne national na biso to lobi, nous allons léguer un Congo meilleur. Mais comment allons-nous léguer un Congo meilleur tant que bazako yiba biso mabele? Tozali biso nyoso na devoir ya kobate la mabele wana toyemba na hymne national na biso. Biso nyoso tosala ka ba serment na hymne national na biso. Ete tokobate la mabele wa koko batiki la biso. Mais lelo Tshilombo, olingo so parti ya mabele o pesa na Banyamulenge, o bazali ba Rwandais na batuti. Tshilombo, je te dis non. Je te dis non. S'il faut même aller assumer devant la justice, je vais le dire, je vais le faire. Tshilombo non. Donc tu as encore kanisa on dirait mon mboka yenzo kandete ya talaki bentérêt oya ye Shekuner ayena ba Shekuner na yenyo so bakiti na Kinshasa miyibi, ils sont en train de piller l'argent de l'État, ils sont en train de décaisser caisse de l'État. Après le loyer a discours Banyamulenge yeba discours oye kolekate. Tshilombo ça va pas passer. Tshilombo discours na Banyamulenge il fallait ça la mangamunyoso awo komi na point moko ya mabe. Tshilombo Banyamulenge ce ne sont pas des Congolais. Donc vraiment je vous parle avec Nana kanda modo na bité bato beteli Tshilombo maboko bozaba ndoki il faut la tête dans le même makambo bobele la ye bos makila ya Congo telema. Mais quand même bokeka na sentiment bobeti maboko mutazo sabino bien Banyamulenge c'est nos frères, mais il fallait botelema. Tshilombo ko bimate parce que mutazo na conscience à comprendre que mutazo na discours moko ya trahison à ça trahir biso. Tshilombo a déjà vendu le pays. Kagame l'a bien dit, Tshilombo a vendu le pays. Nos politiques ont vendu le pays. Tous, c'est des voleurs. Tous, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Nos politiques, c'est des menteurs. Les politiciens congolais, c'est un menteur, c'est un voyou. Yango na zoko senga mwana mboka nyoso kozela lisiko li mboka na ba politiciens congolais te. Yo ozali na musala ya kosala ya kobatela mboka na biso. To tele mato batela mboka oyo. Sinon te lobi to kolela. Toko koma lokwa ba palestinien. Toko koma lokwa ba palestinien. Toko sanga mabele. Yango na zoko bela mwana mboka. O za na Kinshasa. O ezoko sale na Goma e kosuka na Goma te ko kitati Kinshasa. O ezali ko sale na Goma e kosuka na Goma te e ko yati Kasai. Mwana Kasai, Bandundu, Bakongo, Ozaïr, Équateur, Totelema, Ngonga yangoyo, to akolela lobite.